Kimia eleki Sozacom pe Tour Eiffel na molai. Na likanisi ya kozongisa kimia na ville ya Mbanza-Ngungu. Initiative Sauvons Mbanza-Ngungu oyo ezali chapeauté na ndeko Pagi Mavambu pe na lisungi ya ndeko Jacques Bauer bautaki kosalisa mobange na journée ya réflexion mokolo ya le 22 août 2021 oyo esangisaki bato ya lolenge lokola badepute provinciaux na bakombo Honorable Alphonse Mangiaou, Honorable Gaston Diomindongala pe Honorable Zouani Kibeni Bungalo pe lisusu badepute nationaux Honorable Roger Matondo pe Honorable Ntumbu Mutukalavo bango bazalaki représenté na nzela ya bassistant na bango parlementaire. Babosana pete président ya conseil ya jeunesse, banotable pe catégorie nyonso ya population ya Mbanza-Ngungu. Na yango mo ya bienvenue epesamaki na monoko ya administrateur ya territoire AI ya Mbanza-Ngungu, Lik Makedi Mamonike Nebuka. Balobeli ya population ya province ya Congo Central bazangaki maloba te na nzela ya Honorable Alphonse Mangiaou. Kanzi meto edi tuteli, tuwidi mambu makulu molo vovele kuku. Kamena mambu matuvali na mvutuko. Mujamja mambu mampasi makiadi. Parce que mwana Kongo kakala uko. Mwana Kongo luzitu kakala. Me usi sujwa luzi kote sa kuku. Kapita kibaki sako kete tuwe itu lekwe itu nina. Les Koulouna en Mbanza-Ngungu, ça ne peut pas exister. Nous avons combien de camps militaires? Pourquoi si tu as Koulouna qui vous tout dit Mbanza-Ngungu, deux poubelles de tout ici, vous vacances parlementaires, mais vous passez tout. Mais bien tout est les haines, tout y kamene, tout y kamene. Ngidulu baki dit Zambote, tout continue mungidu zina, tu es na kuntwala. Bandeko boyeba ete na lisangande solution ezwamaka eyokani.